ezali matata Minako za bindimanjima. Donc peut-être s'il fallait besoin de maillot faible, c'est Minako. Donc pour nous, ça ne concerne pas moyen égalité peut-être na bango to sanctionner bango na mikolo zoya. Ça ventile na magi bango, c'est les mêmes Kagame et Ouganda Museveni. Pour nous eza fierté tant que to ko pouvoir na Congo, to ko tient Congo debout. Mama est-ce que yozoye baki na face wa sasu a beta basi na biso vidéo choc ezali ba musuba ko tsaba ngo banzete le lo bazo traverser mais na diplomatie za la kabongo te so boza fort betinga ngape na betu bomaka bato bako bundi la démocratie oyebi papa aussi to ko kufa ezana bilan kabila donc bo beti mutu masasi bobomi mwana na ye bokamati boche na malili bobombiye 3 mois papa ya mwana zu choc aye kokuf bilan ya kabila eza diplomatie na se bilan ya kabila eza nzala eza mulili bazana bilan moko ya mulayi donc yango toko senga bana mboka ezala libande ezala na kati tozala soude bato baza menace bazo lokola virus soto bengani baza lokola sida donc soto bengani bango te lobby bako contaminer biso nyonso. Congo Millennium, Tachana au sang, très fort plus que Foreman. Pour le moment, la diaspora, si vous ne avez pas formation en source, contactez Tachana au sang, Congo Millennium. Et puis, surtout, pour la Congo Millennium, Tachana au sang, information en source. Bote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium mais surtout bino penza ba ebolinga ke émission l'invité lelo tozonge bino lisusu penza tozali na esengo ya kuyamba po na bino mwana mboka Medaka Kolongo yende to solola na epo na maematali politique na République démocratique du Congo et to solola pe maemanso mazali kolekana au sein ya politique bo mesana déjà kolanda ndenge alobaka kasi lelo penza na émission l'invité to sepe lisusu teto yambaye mbote na mwana mboka Medaka Congo Mbote mama mwana mboka Medaka Kolongo tongi penza to yeba d'abord question à liboso est-ce que na République démocratique du Congo ba élection ekozala mama élection ekozala po ekozala kadote mais élection to ko imposer ngo Kabila na famille na ye na makasi donc c'est irréversible oyebi ke to après kokende na babitumba ba Sun City to leva option ke muntu mokote akoki jamais kofanda na bokonzi na makasi donc pour nous avons levé l'option nous disons il y aura bel et bien élection cette année le 23 décembre 2018 mais au cas où élection kozala te mécanisme yebaneza moko au moins nous se mobiliser parce que bato balobaka toujours Kabila bendi mandano Kabila a réussi à cause moi mikolomuke mais Kabila n'a pas réussi à changer la constitution donc de to telemela qui est nous connaît tina soka parce que to kanisi ke maponami eza irréversible. Merci beaucoup mwana mboka Medaka Kolongo kasi baike penza bako tunaka motuna ya koyeba est-ce que le lenge penza mboka ya Angola ndenge zali penza ko défendre République démocratique du Congo ezo la sonité oyebi batu fo baza la notion ya histoire na 2006 Jean-Pierre Bemba na ba militaire na ye balenga bako isa Kinshasa régime ozomona Kinshasa oyo basovaki bango na Angola bamba ya kotele sabatule solo ndiro souveraineté ya lukuta donc ngana kanisiki lelo soki tozala kamakasi soki tosala ka élection le 19 décembre 2016 Angola lengi intervenir te mais en notion fierté te à chaque fois qu'on dit Angola lobby France lobby et Kagame lobby na kotono mama ebiso est-ce que zo yebake mboka lokola Rwanda ba profita kina likambo ya génocide na bango batongela ngo mémorial de telle façon que mutunyo soit le kakakuna il doit s'incliner pour ba keno ba bomba tuna Congo tuna Kabila na ba tuna ye déjà na ba 2002 on nous avait appris c'est la France Congo la France a fait passer na conseil de sécurité qu'on a tué 6 millions de morts ba tuna yo basala nini ata kutongata moi et loko moko ya souvenir donc balela la tête les premiers c'est que ça s'y met obina mukile baloba c'est là moningo lingi basalela yo donc il y a ki bango bikoki lokola bayaki régime uti wapi na fidèle non
AFDEL, PPRD, CPP, et le Réunion Kagame, le Kamoko, et Moïse Bekisa, conglomérat des aventuriers, c'est les mêmes Kagame et Ouganda Museveni. Pour nous, les fierté, tant que nous avons pouvoir na Congo, nous tient un Congo debout. Maman, est-ce que vous avez dit que face à Wassasu, à Beta Bassi, na biso vidéo choc ezali, abamuso bakotisa bango banzete. Le lo bazo traverser, mais la diplomatie c'est la kabongote. So boza fort, betinganga pe na betu. Donc là c'est un régime à genoux. Bazaka kolela Rwanda beti biso, ouais beti biso. Mais quand nous serons pour voir demain, yeba que Congo est kozala debout. Donc Kabila bakende na bato na bango ba échouer lamentablement. Congo ezoya lobby. Angola côté le maté, France et Kosalate, Yébapé Angola a pétrole na biso balobakate, il exploite notre pétrole illégalement pour ne parce que tous ça faible, mais tant que tu la debout, kala mingi te bato bakei na se Congo côté le. Moi Mboka Medaka Kolongo, est-ce que Bossi Boebi déjà dauphin oyo a représenté président de la République na ba élection? Dauphin d'abord, il faut yebake Kabila na logique ya kotekala na bokonzi libela pour bango basu Congo lokola COP. Quand vous regardez Moutologola Nkulu, Bakamatiye, Batini na Cour constitutionnelle, Oyokaki audio no, audio yo Mirinja zo c'est le rapport. Mais comment on peut faire rapport na un juge qui est censé être à la haute cour? Donc on prépare stratégique et batikala na pouvoir. Kasina ko ebiso yo maman déjà bazaba péré, toko la kesabango ke peuple plaza debout. Donc pour nous Makambo ni talibisoto déjà na mois plus de décembre, na mois de juillet depuis ba candidature. Toko yeba mais na biso ke no baza na mbulungana parce que Kabila azana kati ya kotara na sous-région. Tel ce qui se fait ba master na enyo surtout bazo sambisa bango okozona Afrique du Sud Jacob Zuma azawap akeyi okozona Zimbabwe Robert Mugabe azate okozona Angola Dos Santos azate. Donc sous-région et c'est tellement échangé que Kabila azo miye bateken ce qui a leki à kozala à l'aise. Donc nous disons pour nous que pour nous tous allez côté les là système moi mais ceux qui basent na candidaté et talibango bato va comprendre kate webi ki entre Minaku na Matata ndé balobaka monte moi muke azana personnalité muke ezali Matata Minaku azabi njima domito na bité peut-être s'il fallait besoin maillot faible c'est Minaku. Donc pour nous ça ne concerne pas moyen ezalité peut-être na bango to sanctionner bango na mikolo zoya. Mais bango siko ndenge nini ya azabi ndima. Mais yo zoye bate omoni Matata na mina Matata zana ka moi personnalité muke parce que du temps de Matata ka mono muke mais mina kwa za mutobi mina ku soki batie omoni ba école na mboka na bango te ya mandala la soki bazuye ba soki 0,1% baganda musoka même école. Donc pour nous moyen zate. Alors moi na mboka Medaka Kolongo pona nini ba saisir Minaku? Minaku nakoyebisa yo ke d'abord baza bato moko bako travailler pour na mabumu. Même les intellectuels de mon pays bako se dire maman nakoyebisa yo le lot dossier à Jacques Mbadou non Minaku azana ezana messer a tranché ngo kasi. Comment dans un régime à Kabila gouverneur ou est censé ko protéger loi atindi ba milice bakei na mabanga ba beti batu basala tout les lots tant que le yo batu bakufa. Mais au lieu que Mova a sanctionné Mbadou, le coup des accords bakanya assemblée provinciale batindi rapport qu'on a parlementaire tant que rapport est qu'on a commis très bien que Jacques Mbadou est responsable makambozo salema kuna. Mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a un dossier, il ne fait rien. Donc système na bango système ya ko salaka Congo loko la COP kasi ba yeba ke kala mingite makamunyo son ekokatana. Pona yo mwana mboka Medaka Kolongo bilan nini ozosala pona président de la République pendant 17 ans au avant na pouvoir. Bazana bilan moulaye bilan ya liboso eza ya ko bomaka bato ba ko bondi la démocratie. Oyebi papa aussi tout ko kufa eza na bilan Kabila. Donc bo beti mutu masasi bo bomi mwana na ye bo kamati bo tche na malili bo bombiye 3 mois papa ya mwana zu choc aye kokuf bilan ya Kabila. Bilan ya Kabila ezali bilan oyo so ye ya ba fulu na kashi soki nzeleza na kishaso eza susute. Bilan ya Kabila ezali oyo muntu na ye moko atia pour ta contrôler makambo fraude. Il nous a dit que bayiba kambongo bele ba rapport le zola talisi biso ezali bilan ya Kabila eza bilan ya ba individu ba ko sakana na mbongo ya mboka boyoka ki mbutanda lobaki no oh ndenga boye
mort alenga 200 000 euros na ngai lar na tonga palais banine donc ba mbongo biso to futaka ba impôt to futaka banine ba tonga nango ba palais. Donc pour nous disons Kabila zana bila ya Kabila mais massacre ya Kasai bato bako kufale lonza les ali bila ya Kabila mais ce sont des Congolais qu'on tue comme des mouches. Bila ya Kabila eza diplomatie nase bila ya Kabila eza nzala eza mulili bazana bila moko ya mulayi. Donc yango toko senga bana mboka ezala libande ezala na kati tozala soude bato baza menace bazo lokola virus soto bengani baza lokola sida donc soto bengani bango te lobby bako contaminer biso nyonso. Eloko ni mwana mboka Medaka Kolongo ekosalaka te accord to pe constitution ya mboka na biso ezala respecté te parce que tozana bato oyo baza de mauvaise foi. Madame na démocratie makambu ya ba dialogue ezalaka mingi te. Constitution prévoir bon article 70 soza mokonzi ya mboka okosalisa mapona mais 3 mois avant expiration ya mandat na yo pour éviter makambu ya on dit pas que non au sali mandat et c'est tout dialogue te ce sont des dictateurs au basala kabiloko et baza de mauvaise foi yo mona ko ya science le bakende nini au plus tard le 31 décembre 2017 nde photo sur l'élection basalité. Donc avec Kabila Bobo Sanaka Makambo ya Bakor Makambo ya Banin, ce qui est vrai, tout se mobiliser, tout appliquer l'article 64 pour tout Bengana Bango, tout ça le leadership ya Sikaba respecter biso na sous-région. Banjeni bozo sala pour que bolo bate biso penzande tozabo etolingi parce que tokaki bino ba yi opposition bozaki na likambo bozaye koloba ke transition sans Kabila esimbité. Madame Oyebi Tumba ya politique elle a kanaba moment fort bokoko ya boko telema. Na ebiso ke na nyonso to sali même ata Kabila keite mais Kabila n'a pas réussi à changer la constitution. Lit na bango ezalaki yango wana comment bako changer constitution ba rosi ba pesa makila na bango ba desha batangisa makila lelo papa na yake isena kufa Eric na Équateur baboma babilenge wana ba pesa bomo ina bango pour ko pia biso maka chikolobake soki batikela mubutu 32 ans na batata na biso ba medar to ko pesa ka Kabila chance wana te na batonaye mama biso yebake ndenge tozokende déclin na bango yali pembeni Rochelle lobaki le peuple gagne toujours pour gagner bako pakatambango. Merci beaucoup mon mboka Medaka Kolongo. Kasi une dernière question eza koyeba bino ba yi opposition et komika koyoka meeting nyonso bolingi kaka terrain ya Sainte Thérèse pona nini ezosala boza na besoin ya concurrence boyeba banani baza na bato ebele koleka baninga to penini. Obi likambo ya meeting eza likambo ya mobiliser population. En tout cas, on a observé de koleka. On attend voir, mais ils ont bonne chance. En tout cas, Batubaya pour changer, je crois que c'est pour l'alternance. C'est une bonne chose. Donc là où on parle de changement, on ne peut qu'appuyer, c'est constitutionnel. Si vous pouvez martyr, wapi, bon, là n'est pas le problème. Hein. Voilà. Medaka Kolongo soki ezali na message moko esengeli na yo o lancer na bayi diaspora to pe bayo ba Rolanda biso na République démocratique du Congo. Message ali moko libanda to pe kati tozala debout tozala ini boyeba ke biso na l'interne tozali liboso ya bato oyo bali ko installer dictateur mais tonjimi ba risque bino libanda bozo bunda makasi tozala ensemble nde toko changer Congo na biso lobiko ya Congo. Je vous rappelle bande konanga boza libanda boyeba ke to bundaka na Mobutu awa to mobilisaki Mobutu akomaki na suka les mêmes Rwanda Uganda batu mususu avec la communauté internationale baye ko imposer biso Kabila cet axe du mal ozo souffrir lelo Kabila zoko belusu na suka bandile suma kambouane boyondi bolandi rapport ya OIF ekomi o 16% ya batu bazali na empreinte te na tuni mutura na tuni bozali bandi biso na kati yao boko constater que na carte d'électeur ya 2006 empreinte eza na kati mais awa empreinte eza te pour hôtel 5 OIF aye awa banindele na ba expert na bango balobi o 16,6% mais les kambo eza te pour koloba ke lobiko ya Congo ezana libanda te lobi Congo eza ba congolais ya libanda na yakati ini nde tokotombola mboka na biso kasi boyebe ke kala mingi te batoyo bazokende.
Merci beaucoup mon amboka Medarka Kolongo. Merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Millennium et surtout bino bayo bolinga ke émission l'invité. Merci vraiment na le number 1 ya Congo Millennium ye tobenga kaye na kombo ya boebi très bien. Tobenga kaye vraiment na kombo ya Riki Dibendi balobi le number 1 motema yangana ya maman jolie la pomme verte balobi ye vraiment maman nguli poza maman solo yango tobengi nguli. Et merci aussi à champion à Magouche éternel champion. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. De Gaulle Mavinga le roi, motema la reine Agnès. Merci à Eric Lusandou le noble, Cécile Osango motema Serge Katembo. Boza tellement ebele bino bayo bolinga kabiso Dieu donné au sang les patrons. Soki Nzambe Azongite, bon retrouvez-nous prochainement et merci également aussi à celui qu'on appelle Jires Mwanda Baobi vraiment image. Et merci aussi à Jordan de Kambala pour le montage, Baobi monter penza donc émission et les kanaki tok après ça la biso vrai bien na bino nyoso ba bolanda biso libanda mboka tolingi bino peto koba toujours kolinga bino bo s'abonner ko po ani boko mota biso ya likukuma to on a besoin ba reproche na bino deux numéros eza affiché wana botinde ya biso ba reproche na bino toza wana po na bino allez retrouvez-nous à très bientôt au revoir.